Jael Cho alobi na monoko na ye réconciliation moko eza wana te. Ezalaki nde réunion d'urgence mpona makambo oyo ekokaki kopanza to ekokaki koboma motu. Nakanisa batonga bakonzi to batonga babosi na bango ou bien pourquoi pas bino moko bobule oyo ezangi ebongi boyoka ye. Non sauver mon nom. Ah bon? Donc sauver réputation. Toujours sauver mon nom, sauver le on a alors au deux ebimi au deux mon boy bimi balobi boy nengi bimi. Ten na au deux ne liwa bimate jour wana kinganda bengaki bomonisko level ya ba réunion wana place ezanga. Ya XZ. Non, obligé te yo raconter. Et puis n'a pas sûreté que moko na bango yo raconter ce qui s'est passé hier na réunion où il bandaki 11h 21h. Non, c'est pas raconter à qui ne mibali na bango basi. Personne va passer. Na yebi bango depuis to kabwana ti lelo depuis to kabwana. Wana zoko sana libongo. Ya wana nde na limite. Oyebi XZ. Itile ya ba kufala likamna mitema. Yango wana sikonde salaki ke esala mabungo. La capture est bimaki, mais ce qui s'est passé na kati, mes fidèles à moi, je vous aime, je vous adore, mais je ne suis pas obligée de vous raconter ce qui s'est passé na oyo et le bamaki lobi na kati. Comment le bas français? Je ne suis pas. Pour na non ba fidèle de Jael Cho et puis pour na bateau nous va monnaie ba photo na biso lobi. Boye ba boy. 1. Loba. Chacun de nous a busy occupé na ba affaire na ye. Wana na ye bi. Mutu te ayeko boto la fan ya muninga. Mutu alingaka biso nyonso, alingaka biso nyonso. Rendre ça ou déjà. Mutu alingaka wadol, alingaka wadol. Ngadi na ye ba. Ata lingi Jael mais alingaka wadol. Donc eza bongo. Ozo comprendre. Et là moko était passé qui c'était tellement difficile. Habiter moyen habiter la bine parce que bani on va dévoiler pe yangote. C'est pas la première fois pour moi le temps sous pour la capture de l'axique et babenga qui pour nous soigner le moins akira. D'habitude la question bisote. On est en informer bino. Faut informer. Pour na bateau ba yebiti. Ngapi na yebiti. D'habitude. Pour ça là. Ce que salama na né passé salama 2 fois. Ah bon. Ce salama na né o iraki mali boso. Pour nani. Problème à munene ebimakaki loko mo ebi munene oyo bafana na biso tu bayebi yango te bofinge bakonza oyo ezalaka ke mungaka kana yebi yango songolo ayebi yango pakala ayebi yango bofinge babos ekomaka sikoyo na kamo ke botala ke so eloko ebimi ezala danger pour nous tous bosalaki par tous ebi te so bocomprendre nga na comprendre rien ekomaka na moma ke so eloko emeki obima na bapage ou bien ebimi par erreur et comme un danger pour nous tous. Alors, tout ça, to benganaka, to bengi neneya, ou soit to bengi mutu moko boye. To ebisie, elo boye na foot na ngwe bima. So mutu wana za capable ya ko benga biso tu na conférence. Au moins na mutu wana asala tu a bengi biso tu na conférence même si to solo la te. Tu es obligé aussi ça non o to za na ngono o eza danger pour na biso nyonso te. Obo finge ba ko. Ndeni no kifit wana zala bobenga me bora ba guerre d'esprit. Ndeni no kifit lo ko ni na mission me bobenga ni nanu. Kingani mutabi mission benga no ko tena direct ko ti boko ti na conférence. Ndeni yelo bo bimi ndeni yo beti solo ndeni. Ope ku no lo bate o yepe mutabe. Na nenka to zaki ono mo to lo bani ke mwende to solo na biso ti. Elo ko ngebi mate. Ok, to katani ma téléphone. Na ne passé ça la 2 fois. Mamaye. Tellement pe makambo wene ya kaka mutavana kwa na siko na ne oyo. Lobano. Et salami une fois. Mwene to zarabo. Na yebi. Janvier. Février. Abir. Mars. Nyamakor. Mais. Temps. Baza bato to zakana bango. Mais depuis makambo banda kobima. Nanu na mona bango te malgré ma boma na bango. Malgré ma mbaloba kana misu ya solo na misu ya lokuta pour animer. Nini la Valérie. Ça peut mutema na kaki ennemi. Mutema na. Pour détruire pe bablo mususu mona pe détruire ma mamuninga. Yango bolo ba commenter. Tout à rappel
mosusu mosika te mokolo moko te namona abiri nyamakor janvier tito baya na tv babimisa telefone audio ya équipe nationale ndenge tozalaki na kati ya groupe bango baza nango te wana nameli bana bato mbondo na ntina nini nameli bagarso ya bato mbondo oyebi telefone babanda kosalela mokolo moko te tomoni nde tolobana namonaka te mokolo moko te motu moko aya alobi omoni groupe na biso tosalaka wana na whatsapp groupe nini baaudio nango kutu tan oyo audio ya jael show oyo audio ya songolo pakala songolo pakala ye tasalango karine cela veut dire que groupe ekufa me motu na telefone na ye atikala na baaudio na ye sikoyo esalaki ki eloko moko ebimaki hier namta bimisaki yo ntango fuite eyokani namta yokaki yo ntango fuite ebimi oyo biso nga naza nanga sensiete ya korakonte yango awa okoka pe te mpe akokoka bomoni ke bana bacapture ebimaki motu moko to akokoloba tout le monde avandi calme wana ezalaka sikoke moi jeu de fan mais nakokoko explike bafani te lo nini oyo ebimi donc xyz ana bafani mais rn ezala su likambo bafani te rn ekoma likambo ya kombo eloko elingi ebima ndenge nini esengaka appel na bomonaki baglotide ya suka bakotaki xbox bapamela chokola omonaki onga karine onga pamela onga wadol onga afi onga glotide ya suka onga lekitu onga juvenal onga nani bato to baseretrouvaki na appel wana bongo xz aki donc naza na pouvoir oloba mais na ndenge mpe ya bien naza mpe na pouvoir oloba ngo te donc ce qui s'est passé en huis clos ça reste en huis clos toute vérité n'est pas bonne à dire oyebi biso toyebi bino tolingaka bino chacun de nous aza na bafani na ye oyo baza ya ye fidèle ndeti baketi kete sur moi keti so bomoni ye se jael sho osekani so bomoni bapatricia afumba madame belge sur moi soki bomoni yo larvataki basheraton o bomoni bongo bafanatiki ya xz namoni nani xz nazoloba bomoni banisete manoka sadi bomoni biso mais bango balinga xz te soki bomoni biso boye na xz peke nana bafani na nga naye mpe na discute nalobi naogarde kombo na crédibilité mais soki ekomi na eloko moke oyo ekomi eloko elekaki lobi ya xz so appel esalama ete naza sur ba 3 jours 4 jours moko na biso to kokoda ye mama baaudio ebimaki lobi ena tomboke na koba na page c'était pas pour rien bon donc bato bakomi na niveau olukaki bato badaye nalinga bato mosusu bakota mpena basa mabele donc na noire yo ti odaye okota no mpena sa mabele bosimbaki nini mpungu pas jusque là toke wapi na nkamba tokende wapi tokomona niveau na neni neti nga naza chrétienne nakozala na kanda motu so mpe neni mais soki ekomi ya kai ya kobuta daye na participe te wana mangongo nakoparticipe te na ndimi nanga te muda kokufa kosambwa nde bosambwa po eleki na huis clos nasi glodide ya suka azali madame Tricy Mbelengane na temps yo olo racontant na télé te pamela chocolat onani o motu te eloba te leletu esili kaka wa esili tokata telefone esili bongo xz donc moto aloba na ye yango mpe te esila donc mpona olakisa bino kaka vous êtes pe un peu limité boyebi biso boza bandeko na biso bafani na biso boyedaka biso yolobanga na ndeko no te mais boyebi biso pe à 100% te parce que moto ayebi moto à 100% ezaka nga moko na miyebi à 100% ayeba biyebi à 100% ayeba kuna biyebi à 100%. Donc il y a des choses où on ne peut pas, ça peut pas passer en vain comme ça qu'à Boéleki, non. Et c'est un mérité appel, un mérité réunion immédiatement. Ah bon, on peut un maréchal, immédiat. Donc quand les qui déjà et les qui. XZ. Donc de continuer.
moto azali kosala likambo na ye akontinue likambo na ye na exit moto azali kosala filme akontinue na filme oyo azali kosala nzembo akontinue na nzembo oyo azali koluka mokanda akontinue koluka mokanda nana azoluka oyo azalaki mokanda na liba akontinue rien n'empêche ke nde bacapture ebimaki ke nazala ennemi peut-être ya malika non otangi sheri na ou bien nayamba mpe na josepha chaque côté non camarade ya sheri na na fivete mayamba te non bongo xz non eza koempêche relation ya moko na biso te na barelation oyo toza nango eempêche nango motu te on continue la vie eempêche motu te ngalinga xz donc lokola eempêche motu te na barelation na place azali nde mpe tovivaka boye motu na motu ayebi kende na ovivre boye ekenge fe l'homme ce que je vis nakozala susi na laisser aller susu na vie te ke laisser aller mo boye eleki odéborde ti okomi ndeti tokomi na babiloko ekuti oleka biso na bayoutube tono esali na babiloko apambapamba babiloko mo boye non tokoli motu na moto alinga su komona eza asali te komona eza na bétise ndeti nga boye namitia déjà que je suis maman yo chaque jour obengaka mama nakolinga so nakota na babiloko ya bozoba te yo chaque jour osala no bozoba na babétise te donc c'est ça je continue ma vie naza na trop plus de fans naza na posa ya koleka xbox xz ebima moko na biso eza posa mosala ndeke liboso on est là à part télé tolukaka bato baza poto misu baoluka no donc nani xz stabilité xz tolukaka tokoma place oyo tovisionnaka tokoma chacun de nous yo sozwa nyonso ana vision na ye yo bozoluka doki na ana stabilité vision na ye yo vision ou bien ndoto ana vision na ye et empêcher moto asala vision na ye te yo mpe yo oza na vision te ndoto sala le meilleur de toi pour prouver aussi na monde entier balandaka biso na bafani na biso ke tala bawutaki wana basanganaki tala ndenge baévolue na elo nini esalanga mpesi yango te ke lelo mpe naloba yango medfaki nakomi mpe mikili ke nava na ndako ya xz yakozanga navanda mpa na yo esanga mpe sengo bongo xz esalanga sengo esalanga sengo donc évolue pa xz ovanda te bêtise oyo to évolue naza sur lobi déjà bato bazwai baconclusion mpo baaudio wana soki ebimaki bongo na swisse pa xbox sikoyo kuna kovanda avana silika ndenge napesa bato ebele basujet ere oyo lingi ezali yo opesaka basujet bato bayoutube bakotisi bambongo nga na kokotisa ko badeba abandi deba bo babandi kolia mbongo non naliaka yango te natika na analyse nango elelele yango toboyaki kopesa analyse toboyaki kopesa mbongo yo na nani xbox likolo taka nde tolinga xbox ya bato te xz tokitisi kombo na se tomobesi nana posa nango ero te mama na ngai yo boyi bese pas besoin nana boye naosala makambo eza très important nabanda bese sikoyo tika bajeko non gel boniko ntango wana deeleka ta ya bese malesio pour les gens qui vont venir aujourd'hui nakotuna xz bese etikali ta lelo ekomi ya saute ni so moto saute sa makambo eza meilleur bon lelo na développe lelo moko loba banque moko ezalaka na Suisse esangana na ya xbox eza du genre banque oui sa Suisse na Angola xbox mokolo bangi batindeli biso email mo tozo débattre taka depuis na bimaki nana tindeli xz film ekota Netflix ebele babamona ondeke aosa baventure te naosa vi na nga sikoyo osomba lupango vi na nga osomba la maintenant naosa le meilleur de Jaël salaire yango combien sikoyo nakoma oluka nasa le meilleur de moi nasa makambo na nga obanda olota lisusu donc lelo oloti ovandi boye namona mpe ke email mo ekotaki fo badébattre yango il faut esengaki il faut bosala pib na kati ya film parceque film déjà sauté bomona mpasi motu nange ekoma monene film ebwaka libanga te film ezala na pib te bobi pib nango ezala ndeni kotala film ya prince à New York bomona ya bakenda ole na restaurant bandoto nosoma ole ezala McDonald
Bonga na tiki yo konye ko lota na. Na tiki yo pardon limisana. Ciao. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo tolinga rando. En tout cas rando ezali. Baza toujours ya kokabwana na biteni. Bisote moto tindi bazala ya kokabwana na biteni. Nakanisa boyoki jeli show azoloba XZ. Ngakuti nakanisaki akoloba Xbox. Meno akoloba kaka banki ya Swiss nde eza géré nakanisa na Xbox. Oyo azali randonnette munene azali porte-parole ya la Chine. Ali porte-parole ya ba mama autorité ya bana membre pe porte-parole ya batu oya Karine Mokonzi la baronne. Mais sikoyo aza kolobela nde XZ nani bandeko biso tolinga rando. Alors XZ faut te découvrir ango. Alobi lisusu bamisusu baza na poto ye mokola kokoma akokoma papa mela shekola. Bamisusu bazoluka stabilité, bazoluka mukanda etanke ye moko na Afrique du Sud aza pe na mukanda te, aza na stabilité te, mais aza na Afrique bongo siko azolobela bato baza na poto. Alors wana toko continuer kotala yango toyeba jeli show soko azali réellement ndenge babengaki na famille mwana kimpumbolo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amelange. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amelange. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.